na kipaka ya batu te à part yanga. Même prière dans l'église. Na tia na bandeko na famille te. Ngam tu na ki église na tika prière na tia bino, bo pangola mafanga me boyete. Tiens. Bona c'est bino que so konta na pays yonde bololé. Linga ba konza mboka pa ba pays moko na biso. Mais makamana bango ko tiaka kate. Et puis na ba kate ko tanga Congo ba kenda ko mona nini kuna po ba beba ba wanga na nyonso. Iboma tabela, abosana pa na bango me abosana ka fula ko lalela ta. Ah. Parce que est-ce que vous pouvez linga mboko? Na linga ngote. Oh. Na za clair na bano polele. Ah bano polele. Ba di suma mtu na kota kate. Nzamba kota na motema na changer. Mais pas besoin encourager des fois. Encourager kate kolo mukila yaka encourager ka bima mabe nda tikala seko na Bible. Moteni akomama lokwa Yesu na Bible. Yesu taka na Bible sa église wapi? Anotaka na baboatu na basanze te na bamai na kosi okosite basala kala bafinga ko sikasa na Belzebul mutuma mabe koma lingaka batalibanda ndika ba église te batola pete e libanda e timno kaka nani osololi tozo te na fonga église wapi na zo funga batunde nzela makamba komisaka Yesu ndezo ya na bano polele solo lango pena ngaza ba passer bibamba te na polele ono ko tata komba Jésus te faut komba passer elonga passer ça idolâtrie. Dans ce cas, conseil. Makambo kolomo kila lingaka te kite boko nfa na ngo de personnes te. Makambe tombo kisalola. So zo kanga. Je te dis devant Dieu. Kui to mobala kana ngo de bouteille za pona souci à vie. Alingaka mwasi masomo na vie clarité. So ko za fanda tala ka mwasi zo kama. Kona kana kwiti maluba mwasi ayo kango na sese pour passer la mingi te. Mingi te. Donc ça va être passer mais na kana kwiti eh moi talanga ka bemsa kambonga lingete boya eh. Voilà, tokomi la deuxième partie ya émission. Mais avant toute photo, la deuxième partie, l'homme de Dieu, Pasteur John, tu lis à péter l'église. On a le biga à péter, mon frère. Na bandenge que to boki l'église boye baka. Nzambende kolo mapamboli. So bandi me alelo ba kabeli bango pas. To ba mi kabeli bango mobimba na pasteur ko le kanzam. O mona tiki bandi me alelo ba so banga ba pasteur makasi ko le kanzam. Na ndenge ni. Bango même ko adorer ba pasteur ko le kakolo moki. Ce qui passe à mon avis, c'est bungaté. Et comme a dit que nous sommes photo na ngande bolata. Même na tricot, on a ensemble kaka ye. On doit être comme Jésus te, faut qu'on va passer et l'on va passer ça. Idolâtrie. Dans ce cas, conseil. Ma kambo comme qu'il a lingate, qui te beaucoup de fois na ngode personnes te. Ma kambe tombo ça lola. So zo kanga. Je te dis devant Dieu. Et puis beaucoup mo kanga batu en otage. Lundi prière au Bible bien salita ko liate so lundi manga ni mardi dimanche so ko ratata mukolo moko bako pame ya yo quoi problème frère Rosa sérieux TSR il faut si ça ngo complet ko la kira kinini ko sambe ko mi lo wa tonga ti ya tiber so ko rateka moko ba nyo se combien à zéro oh solo lango to ya landi dile mozo senga po frère so to ko luka wapi bana bako dia wapi ba so babala bako sonye mibali na ndakunde ndengeni église za kandia ba mama atana bibe ba mama batombola Yesu batambaka na Yesu la kenda ko te Yesu apema ka basonga ka pa na bango mama plaza na bagombela bino mama Toli a peut-être solo lango deuxième partie émission deuxième partie émission l'homme de Dieu. Mboka zo tambola ndenge ni. Mboka tambola ndenge zo kende. Bezo kende. Ya bakontra pays. Congo za nango bien. C'est longa na mona ngande mutali boma balanda ke suni bafuli nyoso douter ko comme ça salité pas pamba. C'est makam na lobia. Omoninga na kenanga ngana kendo lukalipa nange ko bima wapi. Je te dis avec amour. Oui batu yoka nga mboko ndoki. Na kanga ndoki te. Kongo ezana yoka ba makambo te na kanga mboko ndoki te. Oloba Kongo epumbwa. Na loba na ngande na moneka ki koma bomengo tondi mboka me pays salité bango bataka mboko na poche. Po batu mabe baningaka malamu te malamu na mwe bongaka na butu. Donc moni Kongo na butu ndire za makambo susu pona mwe soko tela ngo bibamba me mbongo kote bungaka to salaka te basinya ko pimboka kena ba poche ya batu. O pays te. Donc moi soko tela motema na pays ko sila matama moi soko kima yo. Na clair. Bien. Balobi na mboka à chaque fois olingo réussir salela yo na nzambe bwana contrat moki bimisa nzoto na bakopo ko mona lipa mais ma vie économie soko za na mwasa lo yenge kebisa e soko meminga na lenge to ko ya 20 kika moki na bomba soko comme bele fait ko yamba la moko conseil gratuit jamais ba tia camion na parking na 4 litres ba tia lango nzela mbanza ngunga aussi l'essence na nzela to le pe makam na halo mais babi na mboka o lelo Pasteur John abi bato bazo gagner vie baza
Italie makamba relation na mboko likambo étude relation wana ya diplôme mais relation wana eza problème boy soko lingi obeba na nzambe kota na balwa moki bato ebete beteli maboko na Congo bana nzela nzambe te na chijaka mutu te ponga pe na kotombola musapite na mosantu na biso ka keshaki masumu eza na catégorie nango biso ba misusu so masumu eza te ya mingi ndende to mona ka to kopela ta na ba bougie na lifelo bango ba kopela na ba moto ope na makasi nyonso eza moto musique lidi différent biso to iba biloko mike mike to kopela ta na ba mbabola bani se na mbabola ayibaka $200 ataka mbongo bato maboko ayibaka biloko bofanse na mbabola bango pena bakozika ne na moto pende ya 10 pine nyonso ba moto me catégorie oza pende te catégorie A bana monika ba ya kotiri fele ka pa yibaki na ndako na bango mbongo batunaki abungaki wana bato kozika na ba bougie mabe koti mingi lombe mabe koti mingi Pasteur John oyo on a lo ba bana bazobeba avant si ya Congo Congo ezotambola ne basi ebele ba commune ba kanga motema te muto okanga motema ndé na kindumba tanki kitoko eza mais papa azosala futa makate mama azoteka mikolo esa bani komi kaka mboka ni bapekisaka bato babota or ko bota ya bato ne mboka ezokende liboso pays kako tozande ezonyoko makasi koleka bapays nyonso moki kende na Angola ba voisin baliaka bien maketu pasi eza kata na Brazza ndenge moko ningi epesaka Congo solution te mboka nini ndeko na loba no clair po make mboka eza na difficulté bimaka kende bakapela kota yolo nzela banzela 4 okomona pasi mboka eza même banzela oyo numéro 1 bana bakonzi balekaka kende poids lourd ke bakote babeya teleka mabulu kota banzela nyonso mabulu nzela poste oyo bande kokota boka se bima ti na comment on dit mboko personne oyo bima ti pongabi nzela zando akala to yebaka biso nyonso na kozongela ti lelo ebeti combien d'années ba gouvernement zo changeaka basalaka te yokanga mboka nini mpona koyiba bozaka champion mpona kobamba oyo kato bongsaki ebebi totika na peyo oyo or baninga babongselaka baninga mboka ntango balali na butundu bosala misana ntango tomoni esili e tosantiki mboka malonga ya yango oyo bango bazelaka lere bato balamuki baoke misala baye na badanki bakangikangi nzela bokoma na retard biso totonga na moi mutu ango kotonga ingénieur masolo na basi kokutana na banganda omona mutu azosala misala fier omona presse etengami atie basima pete likolo masolo basheri tali kamba 4 sima likolo masolo bakti na 0 donc bozoka becompétent na becompétent soki bozwa mindele bokenda kozwa mindele kaka bachinois epuis bozwa bachinois bosinye na chine te bozwaka bachinois moko ayaki ne awa soki ndotekisa bamapapa lokaka basi 4 botuna bango yo bambaka ozaka kwado bachinois mpe bandima lokola bakongole ata kongole misala nyonso andimaka ale babandi l'homme de Dieu. Mais la moko pour vivre, il faut moral les années. Moral les années. Babi. Moko il faut dans la nerf solide. Mboko ezaka na bolingo te ya te tonda bomengo kweyaka. Place ba très baleki. Makambe simbaka te. Mboka fo meza na batu bazanga me na bolingo pays. Makambe okende. Pourquoi na ba mboka oya ba mboka ba nini? Pourquoi mboka ezanga bomengo tonda ba mpaka ekweyaka te? Mais mboka ba jeune te tonda bomengo ezaka ya kokweya. Capital quoi qui ça ton hôpital combien mais kendo tala to bibembe ti bakunda ndeza na ba mort kokamwa kendo ba mboka ezanga hôpital mais po muta kufa ezaka kaka o solo lango penda bien alo bela bino makambo so yoki pona se bino ke so kontaka na pays yonde bolole linga bakonza mboka po baza pays moko na biso mais makambo na bango kochaka kate et puis na yebaka te kotanga Congo bakenda komona nini kuna po babeba bawanga na nyonso non c'est grave. Liboma tabela bosana pana bango me bosana ka fula kolalela ta parce que est-ce que peno linga mboko na linga ngote nazaka clair na bano polele linga ngote po na linga ngote ne ba te pourquoi na yawa quand ozo tuna nde afana la na tuna na yela wa nini yo ngandi soba to pona ko yana mboka ndenza mando tuna soto na mboka ndeko ngoti kala samba ti lelo mtanga bota mawa toke jabo na bima wa pele elela bana hôpital toke kabinda botanga na sefa yeki lelo ngoti kala samba da bata regeta ka ndenge basa bota bana Congo tolo ba oyebi tous les jeunes congolais sur 100 tuna bango 99 basanga na souci babima toki melaka ni mboka ezanga banzube
Mais pasteur John yo bimi mingi ah uto nalobi na yo Égypte Israël là uto ken nga lobi na boy pona nga lipe komi ko mona nengo na zolinga mukelo ko beba na changer je te dis devant Dieu na bombela ngate na Bible salema to mona batu na Bible bazaka na Égypte tango yindi ba ke Israël batikala to mona na Bible batu Israël ba ke Égypte batikala Joseph azaka na Israël tango yindi ki ba bengana ki akendaki na Égypte abongela ku kuna abenga su bande kona basani baya c'est clair obetaka tolo na place opotala na bano mon frère pe madame nga expliquer na malako na mutu mabe nazo expliquer bino vérité na souci ngeza kaka bokota nzambe na ba rankini makambo na biso te biso nde to bomi mboko bo yebi bato ba ifaka mabe bozo tele bango ba facture ba kuna na reçu de so ba 1,800,000 mais côté mso mo na tio to boki ma isali 2 mois bakangaka te et comme si quartier bato kwa lisiba comment régi de ça que ndosenga fartira ko tente mais sopani pamba batu ba fena ba pianga na bango papa moko so bakazaka soda akufa kutu so bafuta mwasi na ye batika na lopango moko kikuku baza so 4 nina malonga balamba ba texte rappel côté mais voilà na facture logo pesi 5,000 etkali 870,000 wana nyongo ya babi Congo tozongisa Yesu na mitema sata le kama beme aifsa bato basa sata saka ba demi satan po bana Congo te na tinde bina na mabeme kota Congo bo exagérer conseil moral ba courager na mboko ba bien faut la courager ka que ça soit mboko ezokende ya kotengama faut la courager ba ko expliquer au vite yo moko mwana ndengo kola famille oya na je komi nango na makambo zo mona lobi ne kotindo bima kozana kile ba jeune ba fanda na ndako te ba tira ba père ba kufa bongo ba teka ba ndako ba jeune ba tilelo ba saka renya maselo ndire ya poto nzonde ba zo tuna pe na bino komi na ashi nini 80 ya zana no ona 70 ya bina okenda va ya biso to ba we pa lukatika poto solo la ya na ba no polele courage zaka na souci na kutongo ebimi na ke kopi courage ngaka tongo na ndako te ti pourquoi voilà so moni afandi le baba mauvais temps ya na batu so bima ka tongo misu pourquoi na mona muta uta libanda na bangola te na ba kongwa o kisangani aya kisasa saye balingala ape ne sika malonga te mais lelo comme côté mana bara bis comme maka ba pondo ba mer baka soka ya kolia ele kimi ko comme ko la moto lelo comme ko bula comme muta bengi ba ya karta kutana kisasa ba kendo tika ba abala bino bebi kisasa bo mela vai bo finga ke bo mboka tie comment muta yele lelo bi afende lingala tabi ba quartier bete mabali ya fabi bino courage futa ka koleka mta 6 classe bien ba oyokanga bien lelo bo mabino bo lingi minene na masolo abatu o fa net le para beta kilobi o fa de masolo le pande bi ko taka mando critiquer entraîner ngana za kuna te baza la qualifier ba pola yangani nga qualification nga soki na bimi sans frère ye se ba gagner ki na yoki se ba pola ki mabe ezate problème nanga eza nga moko na zui raison na ngate na kotalaka ba tuté place na sera ngo wana ndeni défaut nanga na kipaka ya batu te à part yanga même prière na l'église na tanga no bandeko na famille te ngam tu na ki église na tika prière na tia bino bo pangola mafanga me boyete tiens il fait banda nanga voilà ah pe ba boy ba jet daza babi ba jet daza ba boy nyonso me batika biso bangenge ba boy yango babi wana kwa yango ya wanto tatakala na lobby babi jet daza revana il style na mboko parce que oyebi ke ba responsable mingi ya Congo bazana misala molili ya makasi ko lekata ba misala molili ba pays étranger solo nako oui bazana défaut moko boy kisi bazwa pona ba poste et plexa bango balinga bana mboka or bakenda ko senga kisi pa diriger mboka me baboya ko tsunga bana mboka bango te voilà eza condition ba presse mo place bakenda au moins na teke basaka kama mabe me bataka ka bango pe to fanda kaka bien voilà pour comprendre o remarquer oya ba libanais ba indien batikaka mwana mboka tata kwado babuki nazo mana makama yoka nga sola population za na passe bacha banzela te na mbutaje makasi or ville ndeke nda côté pesa biso misala me ba petit moto le kaku kuna o na bisa no bando kanga makama mike so ala bano clair solo la ba masango ba jeune ba somba ga mike po ba longa po basanga mbongo ba pekisi mais ti lelo bra kongo ba pralima ba wapi ba sundola ngo ti lelo bana mboka ba beba ba futa marate anzela et bébé belé oyebi très bien na kumisa ko basali malam na monaki nzela ki kwiti na nzela selengesa zamba pambola or yango te
il faut tozala banzela bongo ata 25 na niveau toza Congo population mati banzela ka Mobutu na Lumumba batika nde tozosalela ti lelo bavimbisi mesaka yango Kingabwa ti Kingasani population l'équipe Brazza nebele pona ko tia boulevard na nzela kati bazela kanini membo so bunga na kesi ba pocha ba ya batu voilà bien pona lo ba vérité ora ba sala makamu pona pays ba ke ko wela ko tonga makama musique ba tongi arena tembe na martyr wana moko tongela nini pesa na passe mbongo bazo tongela makamba concert pona ko tia ba nzela bon ndeko to mitema mabe so ko comprendre makama na loba o timba pesa na za ba bombi biso musika solo lango benda alo ba kapete awa pe bazui décision babi il faut awa pete ko yana ba décision ba awa bazui te nalobi ba sanga na décision ke bazui décision ko fungola banzela ba première décision bango baluka aka ba milinga ba kendo pepula pona mise soi baluka bande kono eza na milinga baboma pa milinga tikala esila nyoso kono milinga ezani banzela ba fungola ba fulu nyoso bolongola kenda ba première mai ko lekandeni ba bido ekangama donc mi ba le pour le teka ko longola ngana ka 3 jours de sile komi ngambo ce que moni papa lembi bana be famille responsable lembi bana be compétent ba koti ya moni politique ça na fierté ce ba politique ba comme na fier mboko ça na pas avant okendete politicien c'est o ka place fier ça concurrence ya or muta faire ngate ba kokana na ye un politicien faut ça na se ba politicien ça quoi papa papa ke musala bana ba fandi nye yo obumi nzoto na misala ozi mbongo tali tikena ke na te na ke ne makolo na ke mame bana ngaba sani balia voilà ko na Kongo bien population zabana kena hôpital au mona makam ba doté ba ko tala ba malade ko pona so ça c'est na moto ça li papa ba yamba ote ba bata me ozapi yake ba balingi muta veste cravate super et puis so ba ke no hôpital na malade il est là en français pour ba beto tonga bien to yeki likambo moko ape Pasteur John solo la toli ya péter likambo ba des fois ba be fait sila na mboko daya boko taka na vie privée makamba ba tuté wana za makamba mutu na nzambe na ye mutu malamu azata tombola musaka o basaka deux fois tika bango zamba juger bango Pasteur John sala mabe me tika bango kolo mukila juger mutu te ngana ko tika ko beta to tena juger makamba mutu na juger ngana makamba association ba tunyonso so na lobela ba politicien po bango ne baza base chèque ba population na lobela bango teke po mbongo uti na bango oya bonga na ndenge na tuna mbonga suite na tuna ndé poso zo sala sasa po sunga mboka ndena ko cholomba ba po bongisa mboka mais mbongo tena poche za yanga te pesa yo sunga na bana na yo problème na ça mais lisumu na oto yanga na kutuna kata ya deux fois ngo na combien de filles ba celle qui tient pour aller sa base famille na bango papa kufa tikala mwana mwasi ba na bango ba bololé ba bimaka te ba vendre la dame mwana 20 ans tala maman na sa kufa ka bana kitoko apa akati classe comme fille na ba papa obimana papa na hotel ba pesa $300 ay nanda ka futi banyonga kurana ya me ale si mère nae moi c'est mwana bo peksa so mwana nzako komi che o laisse les familles nae e bela ya sana bango kuto ko futa na ba ya na mikolo ba ya fa nyongwa ma ya mapa ya papa aba no polele ba di suma mtu na kota kate nzamba kota na motema no changer mais ba ba besoin encourager des fois encourager kate kolo mukila yaka encourager ka bima mabe menda tikala seko na bible moteni akoma na kwa Yesu na bible Yesu taka na bible sa église wapi anote kana ba boîte na ba sanze te na ba mai na kosi okosite ba sala kala ba finga ko suka sana Belzebul mutuma mabe koma linga ka ba talibanda linga ba église te ba te la pete e libanda e chimno kaka nani osololi tozo te na funga église wapi na zo funga batunde nzela makamba komisaka Yesu ndezo yao na ba no bolele solo la ngopena ngaza ba passer bi bamba te na kana polele ngalo ba o monani na senga nzambe na te ya te tozo comprendre toli ya pete na inande chiko bato bela kabino ba akucho na pia ko expliquer fie ça passe bandiko bambelo masuma eza blocage ko kwa kangayo tata masino nda frenayo yo tongo ko yeko la chango na muto ko mokina bando ina bato nda kupamba oyi bato bela bapanzi ba famille comment de basi bakimi mabali ko ba professeur ba passer la lokuta or pia ka mobali eza période passer ke ko sa o mobana na linga ka ote kuicho mobali ka na ngwa de bouteille za pona souci à vie alingaka mwasi masomo na vie clarité soko zia fanda tala mwasi azoka mawa pona kana kwiti maloba mwasi ayo ngona sese po passer la mingi te to masa beta passer mbena ngaka na kwiti mwita lango kabisa kambonga lingete boya c'est infidélité monsieur ça fait pour la pire capacité o boya mobalo kebwe kota memio mama mobalo ko mona tigala 6 mois makambe chanja na bano polele surtout basi bakosa makato na mateya balingaka ba sentimento singa moni mwasi mushake zo sema passer abali mutu muso alati alliance e ba chese mina passer bana misato
Nataki na leli. Bako ça Adain boye bana passer. Bana passer. Oh. Pena ni joueur. Asa pe Pierre qui muta beta bala na mbo. Mais bana nemisa ta beta la tronzo ande bana motei. Oyeba. Niveau ni to komina. Pourquoi vous banga mta pesi no mandat da minute. Nyoso bo sala za ko sambisela nzambe musala. Taba ndimi ba koyoka be kondimeki ekiti. Oh tala Bible atika ki bana nana fu bala ndama moko. Siko bino bo sunda no nana fu bala ndimo bo sunda ni moko bala ndino no nana papa sala lelo. Ba ina contraire. On comprend très bien. Très bien. On a loba limanga. Ba garçon. Ba zibana aboti 6 mois 6 mois. Ça opesa moi 600 francs. Ozong ça moi si chez bango. Or ba maman lelo ba ninga sumo na ta ba balete soko ke kende libela. Mais yo boti 6 mois na bango zongi siye. Classe moi na bango 4 ans liko na yo. Otiese mo boti so su osundoli. Ba para tango ba fanda ba ko boya koko opesi bango te koko na bango. Mais ba otasiko mwana biso ndenga zalaki na mutabebisi ata ba mona ote. Kolela kaka ya susi wana papa na mama nzela mobali zo beba. Muzuzo mwana mobali azu mwana. Oketi kele pa ndeko na bombela oye. Oro sakata na susi okuzwa ta mbongo na fait du mois ta na semaine 1000 fa 5000 fa yaya ibozwa. Ba yeba ka mutu malamu na mbongo ebelete. Ba yeba te wali mwana ya zangi nde makoki. Soka ju aya ayaka yote. Okende kotala yaya wazo bombelo mwana to leki ko basana mo ala. Yo na lo fundo ozaka na ngo banda kala, obandiko bete la place bazo bombelo mwana masolo aba. Base belé lobo kuna to melaki fort na ba masananga o mwana mobali ya ndeko na yeso avec na sala azoyoka siko zo kamwa koma simbisa biso mwana meka na masola minene na munoko orgueil to kotika mukolo nini or kote ba simbelo mwana ya kana komiki sapo bazo bombela yo problème Congo motema mabe po sila mboka oyo foka bato basala nini ya motema mabe Congo za don oh motema mabe Congo za don Yado. Nana kantai batu babonga ba okaka babola mawa na Congo sans contraire. Batu babonga so moni babola fo ba monela. Tala batu babonga tala kana batu bakana mituka. Tala ba comportement na prince. Mona ki bana maturité te. Nana lobela misu polele ya. Ozala papa na bika unataka penda bo. Na ile na isa mukie. Comment toza ebele embouteillage ça. Voiture moko asenga leka. Yo moni po telema kaka leka au calé. Pour moi est-ce que mboke linga makabondelo? Toi na pays moko trop bas. Ya on ndima kate batu tout ba 6 classe na Congo c'est 10 8 ba tricha. Ata linga na âge, ata ça na l'état. On ba polele. Kwa yo kanga merci. Na ndimi te po batu batanga babanga makamlo kwa batu basambela mingi. Mutatanga zaka na respect moko ko kamwa. Mais na Congo batu batanga nde ba free voyou. On a l'état, bah non combien de personnes. Comment va tracasser tout le monde dans nzela l'équipe va poser tout le monde dans la bureau. On va faire 5 minutes. Wouh et songi boy. Oui mais on a très bien. 2 minutes. Wouh et songi boy. Mais si va content dans nzela disqualification. Bozana bando ya brisque. Autant bo cortège. Mais ya nini? Comment vous avez nation était bozo ko échouer bozo ça le fundo. Voilà, fouter la sobe tatolo on dirait meilleur. Voilà. Na bano polele. Na tala ka bano ka mawa. Ndana baka mboko nzamba sunganga na lumbao. Na ke libanda mboka. Okuna ovanda bien. Ya fana na mboko ya bato ibike na fandi pa bato. Atomoni maboko za l'aise. Ki ofana mboko zo tshela motema, ozomona siko bato mokonza noma attitude na bango na nzela. Yo no baka soki biso tozomona comportement bato mokonza tia tina te. Yemo ka mona ka te to ba pesa ki rapport ya longola bango tia misusu. C'est là un mandat. Je te dis devant Dieu. Sur 10 dans l'état, 8 baza faux. Dans le bango clair. Et puis dans le bango bien. Bango langa 30 batu basaka dans l'état maeli. Donc tu ne peux pas deux questions pour répondre. Ma question ni. Et dans la question ni wana. Na lumino kaka. Voilà, on est boboto na zamba banyama batanga te baleka batu na boboto bazobanga nzambe. Place au combat nzambe ça faut respect ça makasi ata kutotanga te. Mais si on a une église dans le Congo ça combien? Barabani surtout dit église. Voilà. Côté même bango bazali ata ba côté église était makele ba fier ba ninga ba ka église zo sambela. Mais comment na comportement na bango kambabe? Mboke zo changer te. Yo changer te. Tala banyama kende église wapi? Bakenda. Bala kama lola te. Mais comment makako kela ba mbolo koma so ki bia ngale bango bela liti ba kimi. A sauver bango na nini ake église te. Banani ba okelola banani ba okelola te. On a le biso comprendre nga. Pays moko mabatro.
l'état kabela fine kaka ba musicien mutu ba nommé ye ora kendo fanda tala calcul na ko sala po pesa na pasi na pesa réseau ko ba nommé nga musique ba ko filmer ka zobina ota publicité na TV kobina bala ba dikamko na mboka kobina yango ba tongi arena na pesa ko sala ba boulevard bele na ba pont ba ke tonga arena nzela sa po matetao o elekana sa po matetao koma kuna esila pona ko taba pont bi makota se ko mafu banzela ta soko kenjile rato kende boy batika mboka nini batu basa maele te même ba vegle ba mona mboka te oyebi na tala na sili mai na politicien te to sili émission mboka o est-ce que ba ko kebe na lola mboka o etake mosala ndambe abe sawa ke pays oyo sa to ana mboka moko ndeko nanga sata te mutabebisa Congo nani batu aboma Congo ngana yo nandi makate Lumumba soka EDF okufela su makambo peuple ko kufela bango tu wa kokima kutu na boîte tout akokima pena mbangwa makolo na lo belo polele bien oya mboka te na so na ko yebisa batu ke na Congolais RDC voilà okotambusa mupaya wapi ngaka nde unabisa utamboka to yawa to kenda na ibe to kuta na mbuti ya shefu sabisinga nazomona ba kisasa eza mune to kole kata nzela kati tenga bikuna transport ezalaka ta kamwa oh mais pona nini nazangi maloba mboka so na seni l'état pekisa ko sanzela ko te pour comprendre ya na ba no clair ya na makambo susu au vendre sentir que te ngana ko za pana biso ba lambité et mon avandi tina mon opangele ki setenga bité lukana zalaka na simba ta kombo nako na kombola voilà bangote très bien donc mi asuka message pour na abonné à chaîne oyo bayaka na mapapa nzoto kokonda so bakoti bankoma kana mbo donc mi asuka kazo swani eza mbongo nanga ozoli wapi voilà mbongo mbimesanga ba avion voyage pesa kana lokumu lokwa ba air sai avion kaka ba compagnie RDC kaka kene ka Lubumbashi pamba soka linge mato kwa kisaka neti kokwa liboso voilà soka linge ongo mon église sabatinda yo mataka na ba RDC pe pour moi alléluia nzambe nanga ti liboso na mundele sanya oh va mona vile ko bebikele mama ngenge yamba miri mupepezo memeli kori koro nana matite ba pine tikise voilà ba RDC on senti que église bandi et maintenant ba kitaba ta kama boko lokwa église sili ka sabaloba parce que kita na vyango simba liboso mata on dirait chauffe que te makana nzela mama ba pilote avia de seso ba kiti ba longola ka mutoki lokwa kamia kaka ba otana to komi pendako to komi o lisala to komi o mboka ko s'abonner bo like vraiment makama mboka na mawa mokonzi azane bien ana batute donc na ba polele so bolingi mutu ebunga na te moi ça lingo ya mbongo na ya bolingo kubungete je te dis moi ça bolingo kubungete même na mbongo bolingo ça dépense ko pekisa te doser so moni masengo ça pesa tout ça la boy moi si wenda ça ya 10000 azo koso misunye matu po pesa 30000 po ya bomba na likelemba na e de ba ministre lelo na ba député bien makamba sa mokonzi bien pourquoi likamba sima soki buka ni ba ke na 300 balingaka te fe buka ne belé ba kota dossier à 1 million pour que le sang musala 20000 bon ba iba 980000 mais ba touchera pas bien dans l'état qui moyi besa na beaucoup bien yo moni bango mabena bango ba tala na lo belo ba sérieux et ozosola kelo ta bango dimanche ne ba kenda cancel trafic d'influence na mukola repos or ngabi ba continue kena na bangola wapi okuta na général musukali me dimanche na couper we ba teke mokonzo mona ba garde ko ba fandi pepe mbene na ita lingi influence te okomoni na batuti wapi bape na famille na bana bakopema te tina wese ke sumba bakengela ko bamona ntindi longa ko tate chef na wese boni boy bien merci l'homme de Dieu pasteur John Toli a pété to sola ingo lelo na l'homme de Dieu merci en tout cas pour la pour accepter mission en tout cas merci beaucoup na Coco Dema pour question ba élément oyo en tout cas bon s'abonner pour liker en tout cas tous en là pour na bino merci beaucoup Coco Dema retrouvez-nous prochainement na to sola yango bye.